Mbote bandeko balandi ba flitiste ya mokili mobimba toye lisusu lelo na émission na biso Eko di Fliki ndenge ezali momesono na biso ya tango nyonso. Lelo toyambi mopaya. Bon, biso tokobenga ye mopaya, mais belé bokoyeba ye mingi pe bokoyeba ete nde tokotika ye moko se présenter soki azali nani. Mbote papa. Mbote papa journaliste. Papa bandeko baza kotala o lelo na chaîne na biso ya Ratel ki balingi bayeba soko azali nani. Kombo na ngai Jean-Pierre Massamba Makivangila, nazali pasteur, grand pasteur, église kimbangiste, puis nazali président général et Afrique. Papa Jean-Pierre Massamba Makivangila, pasteur l'église kimbangiste et puis président général la groupe Fliki. Lelo toye kobeta lisolo ya Fliki, oyo zali mokambi numéro 1 ya groupe Fliki, ya église kimbangiste na mokili mobimba. Papa président koye koyebisa biso Fliki la kisini. Fliki ezali flûtiste kimbangiste. Ndeli sanga na biso wana. Flûtiste kimbangiste. Tokoyi koyeba moi histoire mokie, Fliki, groupe Fliki banda wapi? Au fait, toloba ya yambo, flûte ezali nde instrument oyo papa Molimo Centre, papa Simon Kimbangu azalaka kobeta ayekoli yango na vula yango mbelu tete. Ngombelu tete nde kuna nde esika zwaka batisimo na ye. Ba mission nde mutu bayaki na instrument wana na contre wana ya nkamba. Nde azalaki nango mingi kosepela pe kobeta yango na baninga na ye. Mais toyebi histoire ya Lingomba oyo ke tokomi na 21 Nzambe kolo Yesu apesi musala na ye ya makasi epai ya papa Simon Kimbangu. Esengelaki ya se démarquer na église protestante oyo avula pe abanda kosala musala ndenge toyebeli yango. Mais azalaki chaque fois accompagné na instrument na ye. Donc tolobaki ezali moi source na ye inspiration à chaque fois azalaki kobeta instrument wana. Nde azalaki pe na baninga. Mais na tango wana nyonso groupe ya biso tozali kobenga Fliki et salamaki na noté. Alors, toye koyeba moi histoire muke tokotanga pe tozali ko continuer ko récolter ba données. Na 21 na mois de juin toyebi le 6 juin ndenge fête na biso to ko leka air bato ba panzalaki ki na nkamba papa kimaki. Akendeki ko bomba na Banzansanda. Maintenant na retour na ye zalaki na mois de septembre so na bosante zalaki le 11 ko zonga nkamba. Auti Banzansanda akumaki na vula. Tango wakimbana na ngombe tete. Alors batu na ye baleki na ye ba camarade na ye oyo bazalaka ko beta na ye na vula bayoki mouvement wana ndenge salamaki ya papa Simon Kimbangu ala musi bibembe ayoki si bato akufa tout ça bayaki ko yamba ye e ba beta ki flûte. Donc pour na biso tokoko loba flûte ya liboso ya regroupement na tendance kimbangiste malgré que bango pe bazalaki vraiment ba kimbangiste te. Mais tout le bango na tendance kimbangiste balandaki mouvement ya papa Simon Kimbangu et betamaki le 11 septembre 1921. Na mboka vula. Na mboka vula bazalaki koya ko accompagner papa uti Mbanzansanda nde baza ko accompagner ye. Na kanisi toyoka ka histoire papa lobaka ke bana mike bozonga bokende kotanga pote mokili ezali koya bino nde bato ko yingela yango bino bato ko tambusa yango. Donc na histoire tokoko zwa que flûte il y a un regroupement tendance kimbangiste et bandi le 11 septembre 1921. Malgré que flûte ezalaki déjà ko betama à partir de 21 na yeme kolonango. Donc moi histoire moké oyo bambuta balobeli biso nde yangwana donc mouvement de bandi wana vraiment na 21. Tozali kolanda na boke binyo sova président général oyebisi biso mouvement ya groupe Fliki et betamaka mokolo mwa liboso na le 11 septembre na mboka vula et pa baninga to ba camarade ya papa Simon Kimbangu. Motuna na biso musu ko zala boye tata président na tango wana ezaka na kombo nini. Donc, en fait, Matutu, tout court Matutu, ezalaki vraiment connu na un regroupement ya batu. Ezali ba sympathisants, ba camarades na ye, oyo ba yekola ko beta flûte na vula, nde ba beti yango. Donc ezali kaka ko beta ba Matutu. Point. Mais siko yeye ko zwa connotation kimbangiste parce que
toloba yango to reconnaître yango que mouvement ya Fliki to flûte betami kuna na contre wana grâce à arrivée ya ba protestants ba BMC na vula ngobelu tete. Sikoyo papa Simon Kimbangu ba se retirer donc toloba mouvement de 21 à 56 lokola flûte ezalaki mingi kaka na vula. Papa, si je me rappelle très bien, papa Samuel Diakanwa na papa Kumpenda. Papa Kumpenda oto yebi aliaka ndika ko polawana. Azalaki pe flûtiste, paninga ya papa Simon Kimbangu. Nde bango siko baye babi non lokola mutamuntu azo sepla ko beta flûte pe loko yo biso to yebi yango bazalaki na ba flûte te. Nde balobi tika to tinda moko na bango mibale ya papa Samuel na papa Kumpenda nde bakendeki na vula po bakende kosomba ba flûte. Sikoyo balingi vraiment babanda kobeta avec coloration ya église ya mouvement kimbangiste oyo papa Simon Kimbangu ena. Nde bakendeki na vula. Malheureusement bon lokola vula ezalaki d'obédience protestante donc bakutanaki na papa James moko azalaki kuna selon nde balobelaka biso na histoire yende mutakoye kotekela bango flûte baya nango po bango pe babanda kobeta na regroupement na mboka lokengo toyebake base ya Fliki matuto tozali kolobela eza lokengo berceau vraiment ya Fliki ezali lokengo po te cadre ebele oyo babeti flûte na ebandeli baza bato lokengo ndakisa ye moko papa Kumpenda. Alors papa Samuel Dakano akendeki na vula akutane na papa James balukila bango ba flûte mais papa James alobaki tokoki kotikela bino ka ba flûte soki bo abandonner adhésion na bino na mouvement ya Simon Kimbangu. Donc bamonaki yango ke baza neti mutu moko aza anti na mouvement ya papa Simon Kimbangu. Ba se repliaki mais na mwa ba relation na bango bazwaki kaka deux flûtes ndenge toyoka na histoire. En fait eza makambo bato baza ko rapporter biso pe toza ko luka toujours bato ba yebi mieux que oyo histoire biso toza nango ba aider biso to meka ko koma yango pona ba génération future oyo tozui ba yaya ba kulutu ba papa mutu batikeli biso yango sur base à deux flûtes wana nde babandaki ko meka ko beta na bango na ndenge ya bango na lokengo mais na attachement na mouvement ya papa Simon Kimbangu nde na lokengo kaka il y avait un maître toyokaka papa Jacques, je crois que c'est ça le nom. Il azalaki formateur kuna na nani na ngombelu tete. Yende mutu alongwe siko ngombelu tete abi mais en fait na kati ya mboka na ngai bato bakomi ko s'intéresser na instrument oyo. Pourquoi pas ngai moko na ya ko prêter expertise na za nango na yekoli pa ba protestant. Donc lelo to loba que les premiers dirigeants oya yembisaki pa formé bato na lokengo ezali papa Jacques. Yende azali un maître formateur ya yekoli yango na ngombelu tete. Nde à partir ya wana nde moi mouvement wana ebandi ko salama toujours à l'obédience kimbangiste na ko soutenir misali ya papa Simon Kimbangu erazo salisa bango pe bakomi ko beta mwa muke pe bato babandi ko kota mwa muke mais to yeba yango que berceau nde ezalaki bato ya lokengo nde progressivement bato ya Kimbonza bakoti bato ya Ngombe Kinsuka baye kokotana bato mosusu mais berceau vraiment ya flûte kimbangiste toloba ezali na lokengo pe bayebisi biso ke papa Jacques oyo auta vula yende mutu aye vraiment ko former abandi pe ko trouver ba flûte na 21 nde yango nde batata to bakoko na biso babetaki. À l'époque basalaki flûte nini à l'époque selon histoire babandi ko salela ba bambou. Omoni ba bambou oyo tomonaka ba litaka nango contre ba érosion yango nde babandi ko salela. Et alors mouvement makasi ezali recommandation je crois sur na bosani année na nisi ya papa Mfumambanza papa de Alongwana Kiangani yende mutu ayedaki basanga na pote basala bambunda ya posa ntaba na posa antilope oyo babande ko beta comme batambour comme ba grosse caisse mais grosse caisse na erwana bazali ko benga ngo Zulubabela. Il semblerait même selon histoire ndenge toyoka que premier jour Zulubabela et Rezonaka na contre wana ezalaki même entendu tina pote pa Mundele. Donc Mundele azalaki saisi que il y a un instrument moko ezako beta na mouvement Simon Kimbangu. Yango pe mutu entraîna objet ya clandestinité parce que groupe babandaki ko panza ko kanga bango
koluka ba instrument na ko botolango. C'est ainsi que toyokaka que même na 21h papa Simon Kimbangu akangami groupe pe ba instrument et kotaka pe relégation donc bakenda ko bomba ngona zamba pour que mundele amona ngote. Donc selon l'histoire ndenge toyokaka que groupe Fliki to flit et kotaka pe clandestinité et ça par rapport ya tango bayaki kokanga papa Simon Kimbangu voilà nde bande ko ba flitiste musubi bakangamaka to oui ba mususu pe bazana mouvement na bakangamaka mais ba instrument nyonso bakende ko bomba ngona zamba pour que mundele aza ko luka kangango nde yango na toyoka ke flit pe kotaka clandestinité malgré que ere koti zamba omoni ba charançon ba tselele ba koti biloko wana mususu ebebaka ere ba yiko bimisango donc wana nde toko loba moi ba origine ndenge nini flit ezalaki mais berceau toyebi ke ezali lukengo na Congo central pembeni ankamba na kinzungilika tata président général totikala kaka na histoire ya Fliki groupe Fliki évolué na bane wana tozwa yango siko na tendance ya église kimbangiste na lolenge siko église kimbangiste groupe Fliki bandaka na kombo nini bon nakala toloba ere banganga mayele babandi kokota parce que mouvement africain pe eye ko sala mamakasi ere ba annoncer retour ya nzoto ya papa Simon Kimbangu 1960 ouais c'est à partir de 59 mouvement des bandits déjà wana ere clandestinité sili parce que na ba 45 bato à côté kuna babandi na bango déjà ko beta na nkome bazo beta na bango awa toyebi ke en 57 awa na mboka Kinshasa toujours autorisation parce que toujours autorisation ya mikanda total ya kozala lingomba en 59 mais en 57 toujours ka déjà autorisation ya kobanda kosala mwa ba manifestation publique na ndenga lingomba et na wana flit pe na Kinshasa ezalaki développer yango toyokaka ke ba groupe net ya Ingende ya Lopori hein ya Anvers tout ça mais ba groupe wana bazalaka gérer communément bazalaka batuna kwa na bango ndenge na bango mais ba yiko sangana mwa muke na boyi ya nzoto ya papa Simon Kimbangu parce que babetaka na port public pona ko yama nzoto ya papa Simon Kimbangu Fliki ebetaka mais ya erwana ezalaki recrutement matutu kaka netu ba Ingende bazalaki ya part le pori bazalaki ya part batuna batu bazalaki na kwa na bango donc yango wana nde toujours net base wana Kinshasa qui à partir de 57 mouvement makasi vraiment ezalaki mais ezalaki réunité bon d'après l'histoire ne totangi moi que ça partir de 65 ne batu babandi ko se regrouper ba ikoloba non to sangana moi ba union comme ko sangana nde to yokaka to koloba ke début d'une direction générale direction ya sélection ezalaki na 65 nde babandi ko benga ngo groupe Fitis national Kimbangiste GFNK yango wana nde bandi bon ba yebisi biso ke papa Malonga nde mutazalaka neti premier Mutamu Saliboso dirigeant on benga dirigeant général ya GFNK mais bato ebele ba deraka te mais progressivement bato bazo tout ça makanisi nde to yoka ki à partir de 73 76 nde toyoko yoka sango ke papa Maivova toyeko koma neti mukonzi na direction wana ya GFNK de 76 à 84 toyoko yoka ke papa Diakano sikonde siko groupe Fliki est reçu vraiment en plaire na kanisi boyoka bino banso dirigeant moko ya ndundu tozalaka na papa Diakano nde à partir de 76 84 nde Fliki vraiment esali en plaire et salami na bisike belé pe batu ba komi ko adhérer mais tozo benga makaka groupe Fitis national Kimbangiste et kolata sko kombo ya Fliki na ngongani bon na 90 na 84 ikamoko ya passe côté la kabiso et grand chef DG papa kawaye ko bela makasi nde batu o ba yeko sangana simana et toujours na 84 nde ba yeko changer de GFNK na Fiti Tugo donc Fitis Kimbangiste ale wana sikoyo toyoko mona ke e pasaki liwa papa Jeff ayiko kufa na 85 nde yaki kokotsa mwa muke omoneka soki biso bato mundu soki mutu akufi pona boye akufi pona boye et yaki kokotsa mwa déséquilibre parce que dirigeant Jeff azalaki vraiment aimé et c'était un bon technicien aussi
mais na liwana yende kokotsa mwa bokabwani mwa moke mwa bolembu bato mususu balembi bato mususu tokabwani nde mwa mouvement pe ya banganga mayele baye kokota toyoka ke mais bato baye ko remplacer grand chef ba wumeli mingi te neti papa Kimpunda era na 84 wana asali kaka 6 mois. Vraiment. Oui, de juin à décembre, papa Kimpunda à Longwe, toyoko yoka susangoke na 84 kaka wana. De 84 au mois de décembre, 85, papa Lutonadio, papa Adrien, il y a eu quoi soit. Ma série a 7 mois sous. Il n'y a pas long les sous. Il y a plus sous. Moi, mouvement tracabafutiste, moi, ma tendance à révolter chaque fois. Partition, bazako tomboka, tout ça. Tu as na 85, na 86. Enfin, papa Mabanza a eu balancer. Mais dans l'entente, papa Mabanza, Zalaki Pena, papa Nkaïlou. C'était des aînés où Zalaki Pena, Mayele Batangaki, na Yerwana. Na papa Lukao, parmi Banto, va contribuer vraiment dans l'administration africaine. De fin, papa Lukao, Azali, parmi les pionniers, Makasi, va commis, mais bécopé, va règlement, tout ça, Lelo. Alors, en 86, papa Lukao a eu comme premier DG africain. Tous les ans, nous avons une appellation, il y a DG. Il y a DG, oui. Alors, papa Lukawa, Oumeli Wanati, en 97, Friké est passé au lieu de DG et comme présidence générale. En 97, papa Lukawa a continué maintenant. A sali 11 ans d'abord, de 86 à 97, comme DG Lukawa. À partir de 97, il a comme président général africain. En 2009. Et en 2009, c'est pour ça que nous avons dit que nous avons Tokobeta lisolo wana tata président tosili kolando na boke benyoso par rapport ya maye expliquer biso pona histoire afriki toye siko na o etali yo moko papa Masamba Makivangila Jean-Pierre tango groupe Fliki Longwe na appellation ya ba DG eyena ba président général tokoki koloba oza 40e président général na groupe Fliki. Bon, président général Nazaya Mibali. Après papa Lukam Tazaki, premier président général, Ngayi Nazaneti, deuxième président général Yafliki. Papa Masamba Makivangila Jean-Pierre, ozali mondimi, outi na paroisse nini. Toyebi ete avant muto koma na poste on est face à la flûtiste, ko bete la biso histoire na yo. Ndenge nini esalaki ke oya kokoma président général ya groupe Fliki. Bon, au fait, ngai na koli banda bomwana na ngai na Nkamba nazali bana oyo ba papa ba uta relégation ba yiki komi pesa libela na Nkamba. Mais à l'âge de ndenge ba yebisaka ngai à l'âge de 2 ans papa Mfumambanza parce que tozali biso tokoli na ndako na ye. Papa Mfumambanza a pesa ki devoir et pas ya sœur na ngai, ma sœur qui est encore vivante, ba tu peux ba koki ko vérifier que chaque jour ce qui groupe et ça la répétition en bande fois que les côtés il semblerait que na banda ikolela chaque fois ce qui n'a que assister na répétition te kolala na ngana bote ko za pas ko ande yango papa Mfumambanza instaura un système que chaque pourquoi même ka mwana yo akende ke ko assister na répétition. Bon, ne sachant pas ngana miye bakate bango nde to rapporta kanga yoana. Et enfin quand j'ai atteint vers 75 na kotanga na mbanzangu na ongo kama ne kotanga mbanzangu na retour na ngai na 75 toujours nde na koma flûtiste adhérent. Nde na bandi ko kende kolanda flûte depuis 75. Wana na Nkamba kaka. Ngai na beti vraiment flûte kaka na Nkamba pe vers 79 na koma dirigeant technique en Nkamba. C'est vérifiable parce que mon président na Erwana président nanga papa Sipa azali vivant pe ba te belé to beti na bango nazaki dirigeant technique de 79 ti 81 de na yeko longwa Nkamba na bolongwe na Nkamba na ye awa j'avais abandonné tout na linga isu kwa dere na makama flûte tata président bato balinga ba awa wapi
na Kinshasa. OK. Na komi na 81 na Kinshasa mais na betaki so flitité. Bon, biso toza famille Kimbangis, baleki na ngai papa Charles oyo pe azalaki dirigeant na Delvaux, na papa Veyi, na papa Mizel baza baleki na ngai. Biso famille na biso mobimba toza ba Kimbangis, pe tozali ba flitiste. Ngai na longwe na 81, j'ai abandonné les fliki. Na longwa ka libela na mouvement flûte, sauf baleki na ngai nde ba mde kokene. Na yeko réintégrer groupe fliki na 88, si je me rappelle très bien, nde na zongi sikoyo na Binza Delvaux. Nde paroisse d'attache na ngai ti na yiko koma président général, j'étais toujours na Binza Delvaux. Donc on évolue quand na Binza Delvaux ti kolongwa na Binza Delvaux ndo yo kokoma. Oui, kolongwa na non, pas kolongwa parce que je suis toujours dans Binza Delvaux. Ouais ouais. Naza fétiste à Binza Delvaux. Ouais ouais. Je suis allé un temps à Bumbu. Mais j'ai déjà repris Naza fétiste à Binza Delvaux de 88 jusqu'à 2009 on a eu comme président général. Nazali qui évolue en Afrique Delvaux. Bato bazali ou bako témoigner mon passage. Au commis président général à groupe Fliki en 2009 tina 2016. Tina 2016 après Nazali toujours flûtiste mais et ce que c'est président papa Mkonjaboule que en 2019 a rappelé biso na contrôle na musala oyo Afrique tozongi susu na ebonga oyo président. Donc soki tolandi malamu na 2016 au mekaki kopema moke et c'est pele ça mokonzi ya bule acha moto mosusu et ayaki lisusu ko se peut-être mokonzi ya bule azongisa lisusu confiance na epa na yo nde baki kozongisa mbala ya mibale tokoki koloba ezali nde bongo ozongaki esalaki na mois d'août 2019 tata président général ozongi na groupe Fliki siko tozali kobeta penza lisolo ba difficulté nini au fait uta okambi Fliki oyo kuta enango. En fait, problème tout ça nango, les associations sans but lucratif lingomba d'ambition, puis lingomba est basé na volontariat. Donc, il faut battre bazala na moyen pour na kosunga. Alors maintenant, toujours comprendre que l'économie en boka na ben fatiti union sur bato belé ba perdre emploi, ba possibilité les associations ndenge zalaki kalaté. En 2016 en 2009, tozalaki beaucoup mboka moi ba moyen zalaki moi mingi bato ane ko sala mais les loto reconnaître ngo que pouvoir d'achat etikali sous pas batuté et ça peine moi ba difficulté économique nde yango surtout za passe pour na biso kozanga bozangi ndem tuzo sala passe ba groupe bato ezali ben instrument évolution musique ezali mais moi ba possibilité ya kosala plus surtout na butongi yelu selemi nde yango eza kosala mana rythme moko malema ba bon souvenir nini naza na bon souvenir totongi parce que ngai na koli na flûte na koli moi mokebe na air na biso ba flûtiste tozali ka ba bandi moko boye so to silisi ko beta totongi si ba chef à paroisse biso biloko kolia to panzani mais to bane ko sali loko moko te je me rappelle même papa Gangi Ndaira ke na Suisse atindela ka biso cassette moko ndengwana ke biso to sala kana biso loko te mais na yiko ka mo air to komi na komi président général totongi ndako to meki ko avancer pe na maya sima. Après, tu m'équipes pour voyager. Toujours qu'elle est partie par là. Et le mouvement Wana est en Afrique. Dès les Camerounais, on a vraiment des souvenirs. Parce que Ngaï n'a pas Afrique côté tout ça. Tu as réalisé le Je me rappelle qu'en 2004, Papa Luka Wachaka a en commission. Mes premières récoltes en Tchitsen, ils avaient $4 000. En 2005, ils avaient $4 000. Mais aujourd'hui, quand je vous dis que les flûtistes, tu as des centaines de $1000, tu as comme un bilot qui peut te sans camba. On a des souvenirs contrairement à ce qu'on qualifie les lots, on a des pasteurs, tu as des représentants, tu as des présidents du collège, tu as des cambimines na lingomba. Contrairement au physionomie, tu as des souvenirs en tant que président général. Tant que tu as le côté positif, total rappel le côté négatif, tata mokondi. Pas si na yo, to regret na yo, ou ta ozo mokondi na fliki. Ba difficulté nini o kuta na ngofandi penza bolobi et ça le penza moi pas si tant que mutu. Bon, en tant que mutu ezali souvent ceux qui papa sengi biso et sengi. Après to kokisha ndenga sengi lingaité et ça la kanga passe. Les combles batunyo sote bat solo la kana papa. Ngai naza na privilège ya solo na papa. Papa soka sengi biso 4 et que to koki 4 était to pesi 2 ou 3 et ça la kanga passe. Donc neti kaka to yebi munene ya nzambe wazali kati na biso te.
nde yango cheval de bataille na biso tozali koteya bafutiste bayeba ke soki totindi liloba ke ekomeli à travers baresponsable baza na mokili mobimba ezali ya volonté na bango ezali esengi ya tata mokonzi ya bolo esengeli totonga nkambo yango nde regret toza na retard ya kotonga nkambo mpona biso bafutiste mai ya nsima eza na towumeli mpona kotonga mai ya nsima mwa regret nde yango wana soki tokoka kosangana biso nyonso na mbala moko mpe totonga nakanisi mosala ekomonana nzambe na biso akosepela tokozwa mapamboli nde mwa regret nazalaka nango mpona adhésion ya bafutiste nyonso nanu kaka esalemi te na ntina kotonga nkama me totieli keke nzambe akosalisa biso maye oyo azali kobongisela biso tokoka kosala yango. Tata président général tokomi kokende na suka ya émission na biso parmi babite to baobjectif ya émission na biso ekodifliki ezali mpe sensibilisation koconscientiser baflitiste actuellement Fliqué ezali na niveau nini pour na ba préparatif ya le 17 mars horizon 2021. Vraiment merci mingi surtout na émission ya liboso to monaki ke ko esalami na mokili mobimba bolemba biso te bo continuer vraiment bino bato presse ko soutenir biso bato bandima ki te ke na rateliki to ko sala pe moi likambo pe ko yoka na mokili mobimba vraiment merci mingi na rateliki merci na bino pe ba journaliste bato boza ko zwa makanisi ya ko salisa biso à travers wana likambo tozali koloba bikateli pona 2021 c'est panzani toza na responsabilité munene ya kolesa bato oyo bakoya na fête ya centenaire ya Lingomba na le 6 avril ezali pe centenaire na biso bafiki papa pesi biso mokumba kolesa nous aimerions que mikanda ndenge kei to telema biso banso pona kosala kobongisa programme ya le 6 avril fête na biso le 17 mars sokoto aza otambola kate luka moyo ya parce que ezali fête munene na centenaire ya Lingomba na biso pe tozali ko insister tozaka komilengele pona centenaire te bambela ezoya mikolo nyonso toza kotonga mai ya sima tosepeli mingi pe mwa ba image boza ko projetaka chaque fois ya mai ya sima bamonaka ke kuna pe misali ezosalama chaque jour et tolingi pe na 21 heures bato bakoya baya komona likeseni toyeba pe ke toza na ba toilette wana ya minene o foto tonga pembeni ya mai ya sima papa mbenza sa tongisaki yango déjà etikali to achevé tozali pe na ndako ya 4 maisons totongaka na 2010 photo réflexionner yango pe tozali na esika te biso na nkamba tozali na lopango foto tonga bisika wana po ete tozala na mwa repère ke so toke nkamba esika kokomela sensibilisation toza kopesa bosalisa biso pour que ye atteindre na mokili mobimba ke bafritise tolamuka toza na misala ebele toza kosala ntango nyonso tokoyoka mbela vraiment tobosanaka te toza koremercier mingi ville ya Kinshasa Ville Kinshasa aza ko s'impliquer malgré ba groupe mususu ezana no mais vraiment Kinshasa félicitations. Pe toza ko remercier communauté européenne bande kona biso bazana poto vraiment cette fois-ci ou jamais ba telemi makasi pona ko accompagner tata Simon Kimbangu na misala wa pesi na Afrique. Yango tolobi basuka wana te toko banabo moko misala o papa pesi biso na fête na biso à 17 mars 2021 ezala vraiment succès. Ezalaki esengo mingi pona biso koyamba tata Masamba Makivangala Jean-Pierre yo zali lokola président général ya groupe Fliki na émission na biso Ekodi Fliki ya solo bandeko balandi tosili kolanda tata président na bokebi nyonso ezalaki esengo partager na biso li solo mokolo mwalelo biso nyonso toyoki yo mokonta sili koloba tika ete to tonda équipe technique oyo accompagnaki biso na émission na biso Ekodi Fliki na sima ya caméra tozali komona mon papa Rossi Mabanza pe na réalisation papa Fabio Batukwemi pona biso tokutani na mikolo mizali koya soki nzambe tata akoboma mokili na ete matondo mingi